tambola na mokili omona makambu ya to sala ka attention discrétion moko ezala kamalamu makambu to ko sala lisolo ya pasi ya Huguette azala na France na Paris azali congolaise ya Brazzaville apesi lisolo papa Fisto beta lisolo toke baka surtout biso bato ya libanda ya okendaka ba village pamba papa Fisto mpuku ayiba ngai carte na ngai ya demandeur d'asile na passeport na ngai ba réfugié na bwaka ngunda na France na soit déjà carte na ngai na passeport ba réfugié na kendaki kokunda papa na biso na Congo Brazzaville na village précisément na village oyo ya Bwenza mais baninga oyo na kwa na bango na mboka balinga kite na zonga moko ya baluka mpuku ayiba passeport na ngai na carte de séjour na ngai mais Dieu merci nzambe asungaki na komaki na France ndenge nini pona nini batu mutema mabebo yaya lisolo ya Huguette ekofungola kaka esprit yango tokoloba pe awa lelo yaya pasteur a démissionné na poste ne ya ki pasteur atiki pasteur adjoint ye akei kokoma fidèle na église mususu likambu ya kokamwa oyo miracle alongo l'école pastorale na chemise apesi adjoint na ye alongo na église ye koma fidèle na église mususu azali bongo na Lubumbashi wa Ntanchi na avenue oyo babengaka Matuba avenue Matuba numéro 18 tokozonga na na émission ya lelo yango na signaki komema chemise na cole pastorale na ngai na ya ko démissionner liboso ya nzambe ya Jules Muindwa. Après makambu oyo ba événement topé mutinerie salamaki na prison centrale ya Makala, Constant Mutamba frappe encore. Abîmé sur plus de 300 prisonniers avec conditions. Bazali banda pour permettre de réhabiliter Sikawa prison à Makala oyo ba système sikoyo computerisé ba tout ba computer kuna coup de chapeau encore Constant Mutamba tokoso na émission ya lelo. C'est la plus bonne réaction parce qu'il y a des cas bénins comme le nôtre qui devaient finir directement au parquet, des cas de famille qui devaient être résolus mais qui ont été amenés jusqu'au niveau des condamnations inutilement. Alors là qu'on voit que Dieu est intervenu par le ministre, c'est la meilleure des réactions. Nazana ese o makas, nazala ke mentionné comment on a arrêté betondimité mais PC merci na chef de l'État et puis ministre Justice Nzamba batele mingi penalo bezate. Dossier ya collège de la salle oyo wapi esika bateka ki école bakanga ki mir ya école ya bana po basala restaurant ya Constant Mutamba frappe encore, il donne des décisions après ma mesure et puis solution pour la situation à l'école oyo. Au moment où nous travaillons, je voudrais que vous puissiez suspendre tous les travaux. Ok. Donc vous y veillez, hein? Mon général, mon colonel. Donc vous interpellez tous les responsables, étant donné qu'il y a la présence des policiers militaires, vous identifiez ces militaires et policiers et vous amorcez les enquêtes. Hein. Yaya tambola na mokili omona makambu kasi yaka na Kinshasa omona bikamwa tala degré basali kosala ba boudin rouge ndimelanga e boudin yo kosomba salami ole boudin kuda boudin kitoko nzoka ndenge ba osala boudin rouge oyo epesinga e mutu koswa tala condition yaya batu baleli passer office congolaise de contrôle botala image oyo. Putain. Et toi tu manges le boudin blanc. Hein? Maintenant le boudin blanc, dis donc que c'était rouge. Tu vois, maintenant le boudin blanc là qui était rouge, ils ont mis ça dans de l'eau. Tu vois le boudin qui était rouge. Non, le boudin qui est rouge. Tu vois ça? Qui est rouge là. Découvrez Rencontre presque gratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontre amoureuse, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de Rencontre presque gratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontre presque gratuit.fr est le produit de la marque www.presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne.
Nga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini po ndimake na kupendaka sana. Shitakwa Mbote bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyonso bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko sa programme Oyo Radio Lokole et pa wapi to ali ko kutana chaque fois pona ko solola makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala soki ba liboso yo tala biso yeba ke kombo na biso ezalaka Fiston Pelende tata ya Sedek to sengi na yo o s'abonner tuna mama o s'abonner déjà papa o s'abonner yaya mwasi yaya mobile tout s'abonner pour la communauté oyo ekoba bongo mulai voilà. Masolo oto betaka awa ezalaka masolo oto inventaka te za masolo oyo bino moko bo pesa kabiso pona kosunga communauté esika de kwa kweyaki yo okwea te esika pe de kwa lamukaki yo okwea. Nous commençons cette émission par une vidéo de biso mais on n'a pas de précision. Balobi salami na tongo lelo na école moko songolo na monga fula et pa wapi l'école est eu incendie bana bazoko sauter je ne sais pas s'il y a des morts s'il y a des blessés mais et salami na monga fula on ne peut pas vous proposer des images maintenant là parce que toujours de confirmation dans votre méthodologie quand même toi alerter ceux qui va continuer déjà au courant les camps ça m'a qui na tongo ya lelo kaka de école wana ezui a été incendié mais il paraît balobi il y aura plusieurs incendies na ba école habité je pas la source dans modi ba tendez sur la vidéo ndengwana c'est pourquoi on n'a pas pu diffuser pour tous la précision de ce qui s'est passé réellement. Voilà. Yambo to peut le solo ya igete tikato développer moi des trois makambo oyo moni bongo na sommaire. Constant Moutamba continue à frapper. Oui, c'est vrai que mutinerie Salama qui n'a prison à Makala et les gars qui n'engagent les gars qui encore une fois de plus paix aux âmes. Il y a battu batika qui sont à prison. On a peut-être va bénéficier de la grâce. Oyo Constant Moutamba a sali les sous plus de 300 prisonniers. Bah outil ko bimba spéculation là qui ont 1000 prisonniers 1000 plus de 300 quelques au bimili sous avec donc liberté avec condition. La évité ba condition ba pesi bango bazongi lango souté tonné on ne sait pas mais ba plus de 300 prisonniers ba bimi et ça pour la permettre peu réhabilitation il y a prisonnier makala ba bureau administratif et consort de basane qui toque pesi pendant qui toko ba doté bango la système computerisé sika ba tout ba ko la computer comme c'est doit musala qui toque oyo constant Moutamba azali bongo ko sala suivez. La réhabilitation de la prison centrale de Makala après l'incident du dimanche 1er septembre dernier est en train d'évoluer à pas d'éléphant. Les traces des dégâts sont quasi inexistantes dans cette maison carcérale. Le centre de santé, le dépôt de stockage de la provision alimentaire, le bureau administratif et même la cabine électrique se rénovent davantage. En vue de lutter contre le surpeuplement et de renforcer la sécurité dans cette prison, un service a été mis en place pour la numérisation des données de tous les prisonniers. Des ordinateurs neufs, un serveur et plusieurs gadgets ont été mis à la disposition de ce personnel chargé du numérique. Le patron de la justice a ordonné à ses agents de finaliser dans un bref délai les dernières retouches. Faisons d'une pierre deux coups. Constant Moutamba a accordé la libération conditionnelle à plusieurs détenus, question de désengorger ce centre pénitentiaire. Les ex-pensionnaires s'en exultent. C'est la plus bonne réaction parce qu'il y a des cas bénins comme le nôtre qui devaient finir directement au parquet, des cas de famille qui devaient être résolus mais qui ont été amenés jusqu'au niveau des condamnations inutilement. Alors là qu'on voit que Dieu est intervenu par le ministre, c'est la meilleure des réactions. Chef de l'État et puis ministre Notons que ces libérations conditionnelles s'inscrivent dans le cadre du programme de désengorgement de prison en République démocratique du collège to bateka ki école oya bana kelasi pour na basa na restaurant de luxe Constant Moutamba a zui bongo dossier ya collège de salles et pas yapi yemo kwa kenda ki a visiter yango atali ya biso pas possible. Comment est-ce que bino boko buka école boko teka école pour un restaurant na ba supermarché en complicité na banani
en complicité na bana inakati kuna. Alors Constant Moutamba a frappé dur à Juba décision yoka emone ga ekoloba sur collège wana ndenge ba tekakiango. Voilà. Au moment où nous travaillons, je voudrais que vous puissiez suspendre tous les travaux. Ok. Donc vous y veillez, hein? Mon général, mon colonel. Donc vous interpellez tous les responsables. Étant donné qu'il y a la présence des policiers militaires, vous identifiez ces militaires et policiers et vous amorcez les enquêtes. Hein? Vous ouvrez d'abord des enquêtes judiciaires, vous interpellez et les responsables d'ici et ceux qui construisent. Donc vous avez 48 heures pour me faire un rapport concret pour nous permettre d'établir les responsabilités. Immédiatement, je vais en plus interrompre les travaux. Donc vous interpellez tout le monde qui est là, les responsables. Vous envoyez également des équipes devant là-bas. Vous les prenez, vous allez avec eux et puis chacun présente son document. Donc, je ne veux vraiment pas entendre qu'on a poursuivi les travaux de construction ici. Aussi longtemps qu'on n'a pas déterminé les responsables, les véritables propriétaires du site. Évidemment, l'école rentre dans ses droits. Je pense que même ISPT ne devrait pas faire l'objet de la spoliation. C'est un institut supérieur. Vous allez même vérifier aussi là-bas. Vous comprenez, c'est un établissement, c'est un institut supérieur public. Donc il est anormal que l'on puisse spolier un bien de l'État. Donc agissez conformément au droit et qu'il n'y ait plus aucun ouvrier. Donc dans 2-3 heures, je ne veux plus voir d'ouvriers ici. Okay? Comme ça, ça vous permet de manière provisoire de libérer l'entrée de l'école. Il faut d'abord rapidement que vous puissiez libérer l'entrée principale de l'école. Okay? Donc vous requérez aussi là-dessus. Sans embâche, hein? Donc on ouvre d'abord l'entrée de l'école. En attendant la suite et tout. Ok? C'est vrai que c'est clair. Donc je ne veux plus. Pensons que sa visite sera une solution pour nous. Pour tout ce qui a été causé dès le début de l'année, il y a eu de confrontations. Malgré ça que nous avons eu à perdre 2 semaines de cours, nous n'avons pas étudié, mais nous pensons que sa visite sera une solution pour nous. Ce que nous demandons au ministre est que sa visite ici ne soit pas en vain, qu'il puisse nous trouver une solution puisque nous puissions étudier en paix dans notre école. C'est notre propre école, mais on n'a plus, nous sommes un peu trop renfermés, on n'a plus le droit d'étudier librement à cause de leur spoliation. Yaya tambola na mokili omona makambo kasi na République démocratique du Congo mikamwa na mikamwa yaya pasteur a démissionné na ki pastoral likambo na de salamateur na République démocratique du Congo non seulement na République démocratique du Congo mais na monde entier pasteur atika compagnie nale société et sika makasa nkembo bimaka a démissionné. Bravo, un acte de bravoure. Na évité Nzambe a touché mon thème ya pasteur. Oh, nini. Peut-être Nzambe a dit que toi tu n'as pas été appelé. Tika église et pas adjoint. Yaya, à longo l'école pastorale, à longo li chemise, à Persi adjoint na ye. Plus grave encore et puis kitoko. Oli afin d'agaraban mais pasteur oyo à longo na église oyo a keko koba fidèle na église mususu. Kitoko ya konsakalate yaya. Boza ebele bon data exemple oyo. Bino comme va passer nenga solo to na nenga ozoma kiona kitoko église a passer au asali bon na Lubumbashi et ça na avenue Muta Katuba voilà Matuba pardon voilà excusez-moi église ali na Matuba numéro 18 pasteur
a démissionné atiki epa ya adjoint na ye yebo kwa kei na ye kokoma fidèle na église mususu kitoko exemple à suivre Landa. Voilà, ça c'est aussi une nouvelle qu'on a retrouvée sur les réseaux sociaux. Un pasteur congolais vient de démissionner et de céder son église à un autre pasteur après avoir écouté les prédications de son confrère à la radio. Le pasteur a réalisé qu'il n'était pas appelé par Dieu et a décidé de laisser son église à son confrère. Ouh là là! Il est le premier dans la chose. Ah mais le sursaut de conscience, ça fait plaisir. Bon, enfin... Plaisir? Alice, plaisir, tu as dit? Non mais attends, le sursaut de conscience. Mais bon, après, est-ce que... C'est pas très gentil quand même, hein? Mais bon, continue. Voilà, il a décidé de le faire. Il a vraiment décidé de le faire. Il a quitté son église. Il est allé dans une autre église. Et du haut de cette chaire, il va déclarer et demander. Est-ce que c'est demander, c'est déposer la démission? Il a déposé, puisqu'il a pris la chemise pastorale. Il a déposé par terre. Il a pris le col pastoral. Il dépose. Il préfère rester fidèle dans cette autre église-là. C'est quoi ce truc Ah oui. Attends, c'est quoi ce Binks là? Il y a une église à telle adresse, il donne l'adresse, il dit allez-y. Même ces fidèles qui sont là, ils sont maintenant les vôtres. Mais nous ne sommes pas une marchandise. Il est pas venu avec les âmes carrément dans l'église là. C'est quoi ce truc? D'abord, il va seul avec sa famille. Hein. Il est là avec sa famille, hein, sa femme et ses enfants. Eh bien, il se présente, il dit moi, je vous suivais à la radio. Eh bien, je me rends compte que moi là, j'étais pas encore très près. C'est ce qu'il y a eu. Mais c'est une première, hein? Une première, c'est comme ça que voilà, c'est un peu saugrenu, hein. Un peu saugrenu. Non, mais pour être saugrenu, le mot est faible. Il y a plus fort que ça. Oui. Bon, ça alors. On va à la directrice. Yango na signaki komema chemise na col pastoral na ngai na ya ko démissionner liboso ya Nzambe ya Jules Muindwa. Église nangeza laki na Matuba numéro 18. Yango na linga koloba na nabi wa Mungu bampate bazali wana banda lelo bazali na charge na yo na tiki mukumba wana. Atiki mukumba wana. Ça c'est de l'irresponsabilité. Non, en fait, s'il n'était pas appelé à la chose et que c'est juste par effervescence qu'il s'est lancé, moi je trouve qu'il est quelqu'un encouragé. D'ailleurs, c'est un appel. Bon. Donc il avait le zèle, le zèle avant l'onction. Qui n'ont pas été appelés. C'est vrai. Non, le problème, c'est pas de démissionner dans l'œuvre de Dieu. Le problème, c'est d'être conscient de l'appel. Si au fin fond de vous, l'esprit vous témoigne que vous n'avez pas été appelé au ministère, il est content de déposer. Donc en réalité, réalité, au lieu de continuer avec quelque chose qui allez peut-être chercher l'argent et faire autre chose. Beaucoup de gens sont dans le ministère dans ce pays, permettez, par dépit, hein? Nous n'avons pas des emplois. Par dépit. Ah oui. Je vous dis vrai, le jour où les emplois et les conditions sont réunies, plusieurs églises vont fermer. Voilà, yaya vidéo. Oyo batindeli biso ndenge bali kosala ba boudin ezalaki boudin ya pembe ba komisi yango boudin ya rouge ezali bongo na 8e rue na limité industriel office congolaise de contrôle et contrôler ndenge bali kosala ba boudin oyo condition bali kosala wana ezali malamu te ekopesa batu ba maladie ya ndenge na ndenge ono batu ba kufana ba choléra ba maladie songolo ezo uta ndenge nini peut-être yaya ndenge babiloko oyo toyeko consommer ndenge bali kosala yango ezali malamu te landa vidéo oyo nde basala boudin pembe ekoma boudin rouge ekolelisa yo pesi ngai motu ko soit ya kosakana te suivez. Putain. Et toi tu manges le boudin blanc. Hein? Maintenant le boudin blanc, dis donc que c'était rouge. Tu vois, maintenant le boudin blanc là qui était rouge, ils ont mis ça dans de l'eau. Tokissé en bas. Tu vois le boudin qui était rouge. Non, le boudin qui est rouge. Tu vois ça? Qui est rouge là ouais. Le boudin qui est rouge. Hein? Et ben dis-toi que c'était blanc. Blanc comment? Blanc comme le boudin blanc. Il y a rouge et titre, il y a pembe. Ils ont fait sécher les pembes. Ils ont mis le boudin blanc qui était blanc dans l'eau rouge. Et puis ils vont laisser sécher pour que ça devienne rouge.
Voilà, bandeko balandi, Yamboto continue, tika to yamba bongo, nkumu manzambi teyo, to so la mois de 3 makambu, bato abengi moi ebele, na suba 2-3 mois de 3 appels yakum, et pas batou, papa fiston, en tout cas kumu asali sibiso, na lingi quand même, au nom, ya bino, to bengaye awa, to remercier, ndenge bato oyo babengi, solution na makambo na bango mama ya liboso azali na Canada kasi Yamboto ko bakuna tikana ya bana nkumu pona bina pesa mbote pona bino kuma nzambi te mbote na yo mbote mingi papa Fiston Pelenge par rapport ya expérience ya musalelo bato mona ka kutim ezala ka bavanti bela ka théâtre ngai soki lelo bato bazo remercier nkumu te manzambi po eza musala na Landino surtout qu'on peut savoir mbote na confiance ya radio oyo moniki bato bazwi ba solution voilà soki bazwi ba solution ba le kakabalo baka balandino sombote voilà Yamboto kota na mois 2-3 makamuté mona so bato tindeli na radio lokole awa tolingi opesa ma lecture na yo osala ma lecture na yo sur vidéo moto to la sasika boye pasteur na Lubumbashi pasteur a démissionné na ki pasteur atiki poste na ki eza poste n'est-ce pas atiki poste na ki pasteur apesi yango epa ya John ye alongwa na église wana akei ko ba fidèle na église moko songolo alobi nzambe abenga ki te porta pasteur actuellement moni yango ndenge ndenge mutu ami moni abino ngana koza pasteur tatiki omoni actuellement ndenge ni merci ndeko lokole lelo tozo ba musala ya ki pasteur na obaza ba ndimi na baza ba prophète musala soki eza dona yo soki peza dona yo te eza dona yo te par rapport ya lokuta ozoleka na soi-disant na ba pasteur mususu vi ergolo musala osadere nango obandi yango lobi ke naza so pasteur na kena pasteur se pose incompétent en plus obanaki kosala musala bana mete yo moko zongi na conscience na liambonga masumu te na lakisa batu nzela oyo eza na sens te bien eza na ndenge nga nazolobela te c'est ça ndeko lokole azwi fimbo oyo ezaki et permettre que amataka na shele alobaka biloko oyo eza na compétence na été bien na droitité pour eza lokuta merci ndeko lokole voilà kuba nzambi te yo mama moko na Canada abengi biso je crois abenga kipe moko asengi merci mwana na ye azalaki ye moko azali na problème biloko banaye kotambola na kati ya nzoto asali nango pratiquement 5 ans et avant la solution te akela il peut pasteur nyoso basali esimba te il paraît bosaki musabino mbale sika bo mama wana ayoki bien alobi na loba yango na radio lokole na kombo na yena libota na ye basengi yo merci osala ndeni pona mama wana merci ndeko lokole mama azalaki na kamoko azalaki makasi mingi na yebisi etalo ya musana vie ya vision ya biloko zotamwe na nzoto baza ebele mama moko pa azalaki awumeli na solo na banda tozokende likambo tozokende ye pa lobi yango to ba mama liboso na ok nasalaki musala oyo bancetre nanga bankumu nanga vie expérience ya eloko na ya musala par rapport ya capacité oyo nkumu te yo manzambi mono bavana ngangu ye ndwenga kwa mfumu wa beto kimbangu nabimisaki maele vie ya vision na coutume on a sala mama a une solution et na lobaka nkumu te yo manzambi aza na capacité ya pasteur te aza na capacité pe ya prophète te ngai naza haute par rapport ya ko signer lelo batu basadere batu babika po eza to mona ki différence o balobaka loge na contrat au mususu spiritualité za munene pour ça pouvoir ancestral loge pesa la keloko mususu lelo la bande to ko temps aujourd'hui le ba témoignage ba to abiki na radio lokole par rapport à nzela nanga pour musale comment na kescoquerie toza santé ata toza 2000 ya ba mais toza 50 personnes par rapport à Rolanda Douati pour Théo Manzambi. Voilà, maman oya Allemagne pe maman Allemagne papa Fiston en tout cas merci mingi ye azalaki mama oyo azalaki abanayi ko bimisa solo ye mo sa fandi akoyoka solo te mais banda kendaka Congo pa na bango azonga bachai solo wana asengaki numéro to pesa ki bo solo le papa Fiston sikabwe solo wana esilingai nkumu asungi ngai na komi bien
na kongo bien to okira ba détail te po ezali makamu secret ya mutu osala ki ndenge nini pona osunga mama wana solo ya SLP ezaki solo ya nini bataki wana. Merci ndeko lokole na sala ki musala vie eza musala nanga na expérience na baka yango la zozonga na kobenga bandeko eza publicité te mais on a problème nyonso ozo déranger na vie okobenga nkumu te yo manzamu eza lelo na pesa exemple ya nini lelo ningi tovandi na pouvoir na monde ancestral kobanga nkumu te nkumu azaka ka mutu ndeti yo eza ndeti likamuso penga na koyeba te yo po salisinga ekozwa mena problème kobanga te musala ozaka pesa mwana pesa noko pesa makila ezalaka su te mutu azo yebiso biloko wana ayebi musala wana te alingi intimide yo soki o respecter contrat bi o respecter eloko oyo oyeli envers mutu ezalaka la mabe te bobanga kate bato wana babiki bango nanga babiki ezaki solo anako musa solo ya nini basala ki nini po solo na bima et puis osala ki nini po solo esila. Merci ndeko lokole on les a secret musala oyo nyonso sana problème oyo ezotungisa ye akobenga nkumu si akonsalela kisalo kyo bankaka bansisidi munalana kikongo kya beto muna kivutusu kya beto kia mama kimpa vita mama na baneki kobimisaka solo ebembe est-ce que papa fisson si on mona place ebembe sali 3 jours 4 jours bakipe yango te abandonné oyebi solo wana yango ezalaki solo mama baneki kobimisaka solo oyo ezalaka deja mutu oyo asali 3 jours na mabele balatisa yango azalaki donc moyen ya kosolo na mutu eza te lelo a remercier papa zelaka ka surprise na zotina eloko moko na zotina menga moko na kodeklambi mama nga naza mosali naza kumukazika te yo manzambi oyo ezaki naza na capacité ya bapaster te lelo bapaster bazokende o baba bokotaka nzela wana te bosalaka bote non chaque mutu aza na coutume aza pena eloko oyo aza na moya bokoko nkumu esalaka ndenge nini yo solo aba te yo moko ozoyoka yango te me bato nde bazoyoka yango bapimilaka yo moko oyoka yango te yo moko koyoka yango te eza solo oyo eza infiltré kaka na kati ya nzoto siko yo koyoka yango te par rapport à nini eza ndeti mutu maladi moko ezotungisa yo ozoyeba situation malade te mozokende na hôpital nazoka awa pasi nazozongisa pasi bato baza na bango ebele bamisusu bazozala na soni ya koloba témoignage mais soki eloko moko eza na norme te mbango ya koexplike yango siko wana babiki ndenge nini par rapport ya patience bisika nini na bisika nini ya kete. Bon, voilà. Témoignage ya suka mama moko boye mwana na ye en tout cas na classe azwaka te folaki mwana wana ba azwa permis de conduire a sala 17 fois azwa te mais cette fois ci ta bosambelaki mwana wana azwi permis de conduire abimi kutu premier na test asengi yo pe merci lo sako. Merci ndeko fiston na banza mama na era abenga kiyo abenga ngai brusquement ça fait 3 jours 4 jours musala salam mwana kalbia nkumu mwana zuite ok mama bandikolela presque journée mobimba na banza abenga kayo nayebisi mama akomitungisa te zwa mbongo oyo otika nango quelque chose mokekende komisa ye les jours oyo avant basala examen okobengaka avant un jour okomona expérience ya mwana kosala mpona capacité ya mosala oyo nkumu azosala mama alobi na 2 heures ndeti mutu alokoti mbongo ndeti mutu alokoti baimmeuble mwana azwi abimi premier par rapport ya capacité ya mfumu te yo manzambi lelo deje nazopesa témoignage ya na banda témoignage bamisusu babengi nga nanu te oyo babengi baleki kati na radio oyo bamonelaki ngai lelo oyo ozomona makambo ndenge ezokende bobangaka nkumu te nkumu azosalisa mosala oyo eza pouvoir ancestral ya bukoko na vision nango numéro ya nkumu te yo manzambi yango oyo naza na problème azala na bobangi azalaka na doute abenga nkumu aza disponible plus de ça. Allez-y, oui. Plus de 143 98 17 17 013. Un autre numéro. Plus de 143 89 44 54 885
yango na numéro ya nkumu Théo Manzambi eza disponible et nous sommes benga nkumu allez-y papa fiston un coup Manzambi Théo mais batu ba les lipe moi doléance trop ba lobi nkumu ayo sa biso na bokoko tozo ko bika nyos tous mes problèmes ezali nkumu yé côté Katuru Bianza mbongo ezali kolo trop yo batu ba ozo cher trop est-ce que on sala bokoko faut senga cher nengo wana. Merci papa Pelende eza question moko ya munene. OK, merci na ko répondre ngo balandi nyonso via capacité ya musala via expérience ya musala. Merci na répondre balandi nanga confiance na ndenge ya luzitu ya respect po bango baza balandi ngai po baza pe bapanzisango. Merci papa Fisson. Lelo eloko koloba lelo nkumu azosenga cher bazosenga moins cher eza capacité ya musala. Okoyoka teke nkumu asengaki mutu makila kumu asengaki sacrifice nazosala musala po bukoko ezalaki tozokolaka okosoma nzamba makasi siko DG mutu aza na Belgique na France na Canada na Suisse na États-Unis ya de biloko musu teleka tosomba ngo na balaki ya de biloko musu okosomba ngo pa mutu biloko musu okosomba ngo na Benin eleki bukoko te maison eloko mususu ndeti na vandi boye papa Fisson place oyo senga fona soma barre de fer barre de fer ebe fona ke na famiko de fona soma ngona Congo fiti eza ba mélange eloko mususu komona parfum oza na problème neti papa Fisson obotaka te règle kangama mwana abandaka koloba inane na ndamu ndeta prononcer papa mubaka suti eza biloko oyo penga yinkumu na zosomba Ozo lobiko santé ezalaka na puite mama oyo combien a dépensé pa bato atoke pa mutu moko za expérience te pesanga 200 pesanga $100 pesanga $50 okosala ngo 20 fois 30 fois combien na combien mais nkumu asalaka musala une fois pour toutes sans dérangement sans yoka sacrifice logo si lisana nkumu kuma ko bimislo ma yel pe ya musala la spiritualité est ozana reste musala ezalaka bloqué okopesa a compte yeba kosilisa compte yo mususu kuma salelo musala nasalaka musala ya tembe par rapport ngape bapesinga yango oyo bato mususu bamoninga na nzela lokole mususu bamonanga ikala yango wana ba témoignage mama papa yaya lelo susu eloko mususu na ko glisser mutu asali 17 ans 20 ans 15 à 10 ans un soi-disant un pasteur songolo mama yena babeki mama longala babeki otamboli c'est fona za lokuta bokene na ba vision te pesa traitement mobimba eloko moko te ke sala 10 otamba te ka lelo tamboli tokene na ba droit tribe tokene na ba vision mama bela ka AVC eme mjuka atamboli loboko sali za makamba lokuta mon ancestral malade yaka mbala moko malade silaka une fois pour toutes masala ka séance nango ya kokanga balé vision ya likam mama sali atambola ka teza laki baba mama ka passer simbi moi abwa kibeki c'est archifo bozala ya kofungwa passer mo ta aye biso ke nzela ya coutume oyo ya pouvoir ancestral te po ye mo ka zo ko joa yango par rapport ya kozana na vision botika qu'est-ce kokeri wana na magie oyo eza limité. C'est ça, voilà, comment tu comme la souka, un mot de la fin, na plutôt 6 au petit sous le numéro plutôt 6 na biso. Merci bandekono so nkumu Théo Manzambi oyo bato bapesi ba témoignage yo pe mama ko zo marita te okobeta 10 à 15 à 7 ans que soit des églises. Oui, il y a des pasteurs bazar na bango na badouati, il y a des pasteurs au bazo sala commerce. Lelo ozwa mi problème oza. Il y a diabète, type 1, type 2, type 3. Na zonga la koloba yango, bato musu balandaka déjà, mutu musu alandi na nute akola aninga kaka lelo. Ozwa mi problème ya paralysie. Oyo eza ki kota loboko ya gauche na droite esalaka te, kumu akosalisa yo, okopesa pe témoignage na bato mususu. Lele oza na problème ya finance. Problème ya finance ozalaki na mbongo ndenge sila oyebite nkumu akozongisela yo mbongo wana oza na problème ya mwasi azofanda kimia te boza na problème ya lupango moko evandi songolo bitumba na mutu oyo aza na capacité na bino te alingi abotola yango boza ke conscient que le pango za biso mutu oyo soit déjà za na pouvoir soit déjà azaleki nani soit déjà azaleki na nkumu akozongisela bino yango mutu azwa mbongo na bino
Obe azwa nyongo na yo sunga ye na difficulté moko be koma soko senga bana ko finga abana ko swana sa yo kumu azana capacité ya kotina ba élément na yi obligatoire azwa mbongo wana azongisa na banza lelo papa Fiston Pelinge topesi chance na bato oyo na pesi bango pembote oyo baleki kopesa témoignage na ba problème bazaki nango na lobaki nkumu aza disponible nazalaki na déplacement pour eza cours mobimba ngai pe nazalaki na déplacement na yaki na bande d'expérience boyoki témoignage boyoki nazongelaka koyebisa bino nyonso ngai na papa Fiston toyebani te eza bato bakendeki na baquestion na bato bakendeki na batémoignage mpo mosala oyo ekoma na lokuta ekoma na escroquerie ekoma na moyibi bobomba nkumu bosunga nkumu mpe asunga bino numero yango oyo nazopesa bino oyo eza disponible nyonso koza na bobangi te koza na dute benga nkumu te yo manzambi yani bavende kisalo okwa bankaka kasalisa nkanda wandombe plus 243 98 17 17 013 plus 243 89 44 54 885 oyo nyonso oyo bayoki oyo bayoki te okobenga nkumu ako expliquer yo azosalisa maladi nyonso libabe nyonso oyo ezaki soko zi mobile akimi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, ça c'était Nkumu Manzambi Teyo. Voilà. Merci na bande oyo ba témoignage. Je vois ceux qui basali musala au résultat bozonge la rabiso pour la boya ko faire témoignage et fortifier et faire courage bande comme souper ba kende. Ya to kopete la osuka bo lisolo ya Iget ay papa Fiston beta lisolo na ngai ye mo rapesi lisolo papa Fiston on a villageoise Iget abotama na village combien de village na bango awa village azali congolais à Brazzaville combien de village na bango la Congo Brazzaville azali Bwenza papa Fiston azali mutu ya Bwenza. Alors, na sisa yikuna na so diplôme na ngana mboka, apoko so diplôme na ye kotanga sika na université na Brazzaville na université Maringwabi. Tanga na université Maringwabi, kaka na université na tanga badi ko sisa université mata akutelaki na mobali moko boyi. Mobali wana zaki français. Ba coopérer kaka des ala kawana, balingani et ça dit que ba kende poto. Papa Fiston to kenda poto. Tu commences la France, quand tu commences la France, voilà. Et Simbaki pena mingi te alete ko kabona pena mobali wana ngala bwaki na ngai ngunda kaka desaka. Ba tabaki ngunda na ngai kenaki na kitoko kaka desalaka na ki réfugié na lobika na lobaka koso. Alors mukada la carte d'anga ba réfugié et bimaki na passeport na ngai ba réfugié. 5 ans après papa Fiston, quelques temps après papa Nabiso ayaki kufa. Na yesi minonga na villageois mais papa na biso batika na village na mama na biso tant papa kufile kilanga benga no papa kufi tinda mbongo tokunda papa ngana bité na kotunda mbongo te ngai moko na zokoya na village pour tokunda papa Fiston tout le mondeaki na carte de résident te na ki na demander garde ba réfugié na passeport ba réfugié je ne pouvais pas directement qu'aux avions tina Brazzaville et puis la Kenemboka. Alors qu'est-ce que je fais? Parce que Bele basala kayango, papa Fiston n'a passeport n'a pas réfugié, n'a zoa qui avion tina Congo RDC la Kinshasa, na République démocratique du Congo. Na kitna République démocratique du Congo à partir kuna na katisi na Bichingobila, na ke Brazzaville, na s'installer na Brazzaville na hôtel mo na Brazzaville wana. Na nali jour moko et puis na Zimutuka, na kei na village na biso village Bwenza. Na comment la village kuna à l'époque la famille peut-être pas la biso n'est-ce pas sali matanga comme c'est doit bref matanga salami la kutaki na baninga na ngai surtout ya babina enfance to kutani matanga na kundi papa et consort ici tant na kundi papa na sala qui à peu près 7 jours na village wana tant na kundi papa et c'est parce que base na ngai bilamba na ba ndekolanga mama et consort na kanaki na mboka mais base na ngai tikaki na Brazzaville na kenaki na trousse na ngai na passeport na ngai na carte d'anga ba réfugié na village tant on sali 7 jours sili trop sûr na jipe ça qui na ba Fiston na zonga na Brazzaville pour na préparer sikoyo
ndenge na kozonga na Kinshasa pe na ke nazonga bongo na Europe na France. Papa Fiston na koma na Brazzaville na maniko babloko nanga oh natala boye passeport nanga ba réfugié na carte nanga ba réfugié wana ezate oh eke wapi na benga mama na biso na village kuna na Bwenza ba Congo Brazzaville village na Bwenza ese ba de ko Bwenza batalia mbote na ba de ko Bwenza so balia Bwenza na benga mama est-ce que par mégarde nani abana ko na chambre o pesa kinga wana bo pona moni passeport na ngaite na carte na nga na moni yango te bo lukana nukuna ba luka na village ba luka na chambre wana ba mona yango to abi ah mama est-ce que tu es sûr que oyaki nango mera ko vérifier kuna détail mo papa Fiston tango na ko na Brazzaville na sala ba ninga pe na Brazzaville hôtel on a zo ki wana tolma na denga ko sala une semaine na mboka la denga yetika la ville te la tireki muninga na nga moko wana. To luka on pena muninga na mona yango te j'étais obligé ya kozonga susu mboka na biso Bwenza na ke de surveiller kuna na tiki muninga na nga to zonga na zonga su na mboka na biso kuna Bwenza to luka passeport to luka eloko moko te bébé ba ça passeport na ma trousse moko na ba carte de soit to luka yango rien ah na benga susu muninga na nga ona ala tiki na chambre kuna Brazzaville ya tana nukuna est-ce que passeport monika to na mona yango te papa Fiston j'étais bloqué na zonga ki lisusu te na Brazzaville pour bongo pe et comment il est aussi donc en fait j'étais venu pour 1 mois billet fermé na tikali ko to ba na luka Fiston séjour et sili déjà alors ami wana avait profité de séjour na ngai na hôtel wana à spend ngo à sidisi ngo et puis à zone na nda kula moi je suis resté au village papa Fiston na sali 2 mois na village je ne comprenais pas ça c'est quel phénomène na kozonga ndrenini je peux pas aussi aller à l'ambassade na yesa bango non na yaki batange consort hein parce que na sous protection ya France na ça réfugié ba ko yo za réfugié au bra ngunda contre Mogana, je ne peux pas le faire, papa Fiston. Papa Fiston, la zone qui pena qui mboka. Moi, valise dans la bilamba, moninga dans la landise linga on a Bwenza na mboka. Maman vandi avanda abi ah. Makambu o ekomi ndenge mususu. Ekomi spirituel. Comme ça, au sali demo zonga te, ngana ko bagi na moi fierté moi na nga kena na poto mikile ya mindele. Yo zonga na nga su mboka ah papa Fiston na koma kiti na niveau déjà tant on ba ke milanga ba bilanga ngai pe na lati na ke bilanga papa Fiston ngai moi na poto. Nga moi na poto. Na poto on a boti moi na te et loko mo te ka ngai mo na koma ko kende. Papa Fiston na 27 ans. Na komba iko kende déjà bilanga na zongeli musala ya bilanga maman na ça bino il faut to kende ko tala makam o la tomona ngo eza normal papa Fiston Sonia ezala kinga et puis son esidi et comme ninga normal ba ninga ngo pe ba to ya to so na pena bango normal ah muninga nanga o ya Brazzaville ce qui a bêté qui dit solo pasteur na bango ce qui y a encore de vrais pasteurs ou ce qui a bêté qui solo pas pasteur ce qui a qui sujet de prière l'église dans le sujet de prière il y a encore de vrais amis hein ami nanga la pays sujet de prière nanga tala muninga nangai à la France boy ayeko kunda papa mais ba passeport na ba séjour et limoué ba sambelaki amonaka passer na wabino il faut to gena mboka kuna isika muninga na wazali benga ye muninga nanga Brazzaville abenga nga no tozoko ya kuna to ya kutala yo na pasteur na biso na des 3-4 intercesseurs c'est vrai ça va le camboter coïncidence papa Fiston lobi fayeto ke ndotala kotalisa ba document ngeza puis mais ça dit que lobi yango pasteur na muninga nanga ba ye nesi bon la expliquer bangot kutu mama lobino to kende et pas tata moko la sekuna total ça ce qui passe pas à moi la ça passe à habiter boko ne pas ngangate toko sambela ndenge ba expliquer biso makambu o ezali spirituel toko sambela papa Fiston to banda prière
Tobanda prière, 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 prière. Prière, prière, prière. Nzamba eko révélé. Nzambe pena atali ça y est évidemment ça y est 3 jours hein ba la mboka ya ba pasteur ba se sacrifier bazali il y a 100 RN 100 likuta $100 il y a 100 $. Oh ba fiston ba peut-être $100 te na bis non 100 ya le côté il y a 100 mbongo 3 jours na mboka jeûne et prière ba sambela nzamba eko sa vision et pas ya pasteur abi oh nzamba ota disangai awa que passeport na yo muninga na yo moko nde ayaki na moni vision yo lalaki muninga na moka comme na porte wala abaluki mpuku azui passeport na yo na carte na yo ya séjour wana ake nango mais objectif na ye ezate ki a voyager na ngoto sa sokinité objectif na ye modo jalousie kaka alingi yo otikala na mboka ozonga lisusu potote bato mokili makambo mingi na lelio mama tala niveau mutema mabe ya tala niveau ya mutema mabe do muninga abima na vie wana ya mboka déjà aya kut na ville déjà na Brazzaville université Malungu abi azui chance akena epoto aye kukunda papa na ye me yo muninga yo lingi azonga te yango batebele baboya okende mboka mboka na okende te po mabe kokuta kuna parce que na raison ya boko mutema mabe mais continue de prier ba continue à prier 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 moko ya ba intercesseur nzamba révélé voilà 3e jour abin oh mais mutwa nzamba tali singai muninga oya koya kotala yo na tongo tongo ekozala yende mutu azoyi passeport wana yemte ekozongisa ça va bah si je me 3 jours à jeûne de prière camarade bazongi na Brazzaville na ba pasteur ya tika na comment village on nini Bwenza akobi ya villageoise 2 mois OK 2 mois et demi déjà a continuer pendengo wana 4e jour après pour ba camarade ba no ya sousouté 4e jour après à mon camarade na moko yé azalaka pe na matanga ye ayaka na matanga mais ayate mais ba camarade musuba ka otala ye ayana mutie moneka jour matanga amona yana ba tongo kutu bazo ba viso toto linga to kende bilanga camarade wala yana tongo boni iget boni en tout cas bana matanga na mona hotel la ekba oza bien sikoyo kozonga mukoni ozonga potote yo telo ko mona mboka ozonga potote parce que la comprenant ngote siko to solo na pe bien tant to solo li mais aloba na ngai eloko moko boye c'est que ko se réveiller bino bana bo sambela rapé ya solo nzambe na za makasi pena sinote mawa biso to sala peka be fort to malaba mboko bino bozo chance a mona deba minde na mboka poto kuna boni to sora pendant 10 minutes ka ote manengo akenda tango akei esprit na ngezo na bi est-ce que camarade oyo e ko sala ye muto salinga ba fanti oyo na kipa na ba fisto kipa te na kenda akei to kenda pe bilanga papa fisto to e ko zonga na poko wana na kipa na nga pété 2 jours après ngai moka ka do espèce nga kende ko checker valise na yo papa fisto na checker valise na ngai na se na mona trousse wana o eza na passeport na ngai ezali na passeport na billet na carte na ngai ya séjour wana na ganga na benga mama tala passeport na ngai ngoyo malgré billet ezalaki ya kosila déjà na benga mninga na Brazzaville kuna na benga pasteur na bango ba sepela gloire à Dieu nzamba sali grâce. Donc il y a un mninga ya ki wana abaluka ki mpuku lususu ya zongi passeport na monte le gaki makasi nzamba sali grâce ya Dieu est encore vivant. Nzamba yo sala nanu kaka. Soko kangami na ye. Tala histoire ya Iget nenge passeport na ye ezongaki. Alors tellement Iget akoba déjà mwana mboka ex no moite tango soki ndengo wana abenga ba camarade na ye na poto ba kozela mbongo
batindele mususu azwa vedette akayata na Kinshasa kuna billet aller azonga France pas fiston na siko na France nazonga banda na zonga na lobi ngai jamais papa fiston na bengisa leki na ngai na bengisa mama na biso to voir la France famille oyo bazaki na mboka baya na Brazzaville ngai mboka jamais bat oyo balinga okene mboka te papa fiston mbosaka na raison mais ngai boko papa fiston nga fwa kumputu nga Brazana ko kende lisusu te ata Brazana okoma te sonela ke de Congo la concession na Congo Kinshasa mais na miti o ba fisto na station na résidence na carte de résidence na normal kana minti na ko na française déjà beta de solo oyo pona opene baninga mususu tala isola iget yango tosuki aw yo mu dota la biso ya soki ozana histoire obeta benga biso opela isolo na yo soko bengi biso ozubiso te tikela biso audio ya lisolo na yo to ko beta yango kaka ndengo lingi to beta yango soko lingi tanga kombo to kotanga kombo soki po boy to tanga kombo te to kotanga kombo te biso to fonctionnaka ndengo wana. Allez, portez-vous bien, santé de faire à tous. Chap chap et tchara. Découvrez Rencontre presque gratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontre amoureuse, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de Rencontre presque gratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontre presque gratuit.fr est le produit de la marque www.presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenju